Ser Laure alongoli sapatu parce qu'elle a la makolo plat. Donc aza confortable pe na sapatu te. Akola na pauvreté. Donc atambola mingi makolo ngulu. Et c'est la vérité. Ce botali lokolo Ser Laure oyo eza lokolo o ba kadra ki angote parce que mwana bota makaba kadra kanyonso. Si kona ba tuneti ba biso ba swahili to kadra kango na coude ozo bongisa lokolo, ozo bongisa mwana lokolo toza pauvre ozo bongisa ye parce que mwana kozwa forme yo kolinga. Bato bota, bato bozala bakoko, n'est-ce pas? Bato bozala bakoko, bato bokobota sika et tout ça so boti mwana na yo, il faut okende ko forger trou wana ezaka entre les pieds. Omoni na lokolo na se ya lokolo ezaka na mwa lidusu moko boye. Il faut yo otiaka je me souviens olakisa bino. Ozwi coude na yo olekisaka place wana po okende ko sala fossé wana po ezalaka bien po na colonne vertébrale. Parce que soki makolo na yo nyonso evandaka na se eza malamu te po na santé na yo ya nzoto. Parce que poids nyonso ekokita na makolo, fin de fin okobela makolo pasi. Alors yango mona kamindele basalaka basapatu ya bien. Bino bosombelaka bala basapatu ya bazara, bosombelaka bala basapatu oyo ya ballerine, ezalaka bien te soki mwana azali na mwana zoko kola, il faut que sombele ba soulier ya bien. Yango bo mona ka baninga ba investissaka na kati ya chaussures, surtout so mwana za mwana muke, ba sapato ezalaka la moi lidusu moko, moi pente moko boye ba vraie chaussure, surtout pour les petits enfants. Et puis bo mona minde ba zabana na bango ba lataka ba sapato moko ya mabe boye. Ezalaka bien pona ko cadrer lokolo. Po lokolo ezala plate, po lokolo ekende kotenga mate. Ezala mususu ata obongisi neti ngana bongisa kinema, mais na omona lokolo ezala bien te. Donc aussi to bandi tozo ça ba exercice ebele na mema e pa ya nani kombo la ye nani kombo médecin nani spécialiste wala ba benga ka ye nani botia nga kombo na ye na bosani kombo na ye orthopédiste na mema e déjà et pas orthopédiste ala takaba semelle, n'est-ce pas? Na memi e pas orthopédiste nanu et puis orthopédiste ako calculer atali ba pesie ba semelle po ezongisa lokolo kitoko. En tout cas, ba mama, bo kende kala ba sapatu ya moins cher te soki oboti mwana na yo. Il faut bo kendaka epa ya sapatu bien, ba sapatu ya kitoko ba baby buto ba latisa biso na bomwana, ba boti moko mike bazai ko latisa biso, oyo ba to mona kawana eza bien pona ko cadrer lokolo ya mwana ekende bien. Surtout bo ozo sombela mwana sapatu. Il faut ezala na mwa nini. Soki akoli lokolo eza bien, nde akola ta ba sapatu. Sinon bo pesa neti Ser Laure, aza problème a lokolo makasi. Hein? Ser Laure aza lokolo, aza la problème a lokolo makasi. Aza penza na problème a lokolo makasi. Soko tali Ser Laure oyo aza penza na lokolo, problème a lokolo makasi ya kusakana te. Makolo plat, lokolo munene, moi si lokolo boya la taraso 45. Hein? Ah le problème a lokolo yango wana aza kolongola sapatu. Les amis, ce n'est pas classe. En tout cas, ngala na principe. Ce qui n'a qu'à y fait, par exemple, la lati sapatu moko batalon na biso ba papa, il faut boye baka moko indispose ka biso batalon. To la takaba au talon wana ba lubute, surtout lubute eza sapatu ya pasi. Bo mona Karine Pandora aza ko tambola neti aza ko dunduka. Ouais, au moins la démarche à Karine Pandora, so que la tiba lubute na ye, aza ko tambola neti aza ko yoka pasi na masoko, aza ko kende malembe ezala kapasi sapatu les akapasi. Moi j'aime pas ces chaussures là, elles sont pas confortables. Les louboutins, moi j'aime pas du tout, ce ne sont pas des chaussures confortables. Ezaka bien dit. Na confort en tout cas, c'est pas confortable. Si comme ma colonabiso pe ya africain, ezape na ba morphologie nango. Au moni louboutins les akabato ba mindele bazaka na lo colona bango o ezalaka le colomindele ezaka fin. Ezalaka fin et puis na ba poa na biso ba masoko, ya ba mabele et tout ça en tout cas ça pas toi. Yango te vraiment. Alors soko ke ina sapatu na yo ya lubutin na feti oyoki pasi kotika la ka jamais makolongulu, ça fait pas classe. Zonga nandako. Soit ko bina lisusu te, bina ka bisiko telemi wana par exemple. Mais kolongola ka ba sapatu bandeko na ngai na ba feti basi ya ba congolaise basaka la comportement wana ya kozala makolongulu en public. Zonga na ndaku mama, donc ça veut dire ngunge koki yango yo. Ser Laure en plein concert, alongoli sapatu mais yaza problème makolo, mais aza pe la problème à dignité.
Parce que muto longola sapato en public, c'est pas normal. Ngana kamo kabasi ba senti ba longoli ba sapato peta na public. O longoli sapato na public parce que yo lataki ba lubutin. Siko erozo kotokoti na dignité, ero bimi. Ero bimi na indignité totale. Une femme classe ne se déchausse pas en public au côté na batalon. Ta modèle to kota majestueusement, loyalement, n'est-ce pas? Biso wana kutu to kota kana fier. Et rozo bi mana feti o komi désemparé, o komi makolo maboko sapatu na makolo, o komi sikoyo ko ça est sosunini. Sapatu na makolo, o na maboko pardon, na kwiti epai, et tout ça non. Il faut tous à la moi jugement parce que na ba place to kenda kawana za ba microbe okunyata nyata babiloko netika papa na suba ki na feti wana ba tumususu ba boki ba soyi et tout ça là c'est incroyable. Ser oyo penza aza exemple malamu te pour la basi ba congolaise et tout ça maman yo modèle abini na matanga ya mama ya muninga non na matanga ya Marcelo pe asala ki bongo na ebité so ba congolais oyo baza mitu et ça kamalamu pona ngai na zo mona mitu et ça kamalamu te. Tokei makambo ya ser oyo esili tozo récapituler kaka actualité expliquée. Ser oyo apesi toli beauté divine bandeko basia na ebisaka bino ke bango nyonso tu balalaka na mibali na batelefone bazala basexy te epi na bango bazala makambo na bango bino boyaka koloba ngai te beauté divine apesi bino topo ke oui voilà soki bolali na mbandi ngaka kamwe kaka pardon mwana mwasi oyo penda na yebi te bisika uta na yebi te akobebisa bino ebele bokokoma bavoyou parce qu'elle a un langage déjà qui n'est pas soutenu en tant que femme. Elle a un langage de rue. Langage ya batu moko bizarre. Maman, soko zo pesa toli, pesa kango na ba terme moko, moi ba terme moko ya batu normal parce que ba langage na yo ça fait trop voyou, ça fait trop moi na liga je sais pas comment vous dites faux choses, ça fait chégué en fait, ça fait une fille de rue, une fille qui n'a pas de classe, une fille on dirait même pas vendre na poto. Eza babiloko mususu soko komi na babisika mususu il faut changer en beauté divine. Opesi toli na yo bon ezaka toli na ndenge na yo j'espère que yo pe kuna basi ba pesa yo 100,000 aussi osombi pe ndako. Bandeko basi na yebisa ki bino lobi que oui moi si asengaka te. Bisenga seka soko za ndumba il faut ocha tarif. Soki ozokende da relation normale ezate kozozela mobali apesa yo mbongo ya ti, mobali apesa yo mbongo ya suki, mobali apesa yo mbongo nini, mobali wana koma soki pourvoyeur na yo eza normalité yango bozo souffrir. Ba conseil nyonso mwana mwasi apesi beauté divine boke do tagelenga ye je m'en fous d'ailleurs. Eza ba conseil ya bandumba oyo balingi kaka ba China. Soko lingi ko construire relation il faut au même appel pierre d'édifice na yo na kati ya relation ata soki mobali aza na mbongo yango basi ya ba congolais torata misunya kitoko na bapoto awa tobetaka mabe makasi eza na façon kokotisa mutu nyongo eza te kobandika po balali yo il faut tuna, il faut il faut non les amis, faire l'amour c'est un désir partagé entre deux humains qui s'attirent. Eza nango spécialité, eza te kezaka bilengi ya mwasi et ya mobali. Non, eza bilengi pe ya basi. Na yebite bandeko toloba combien de fois. Tala baninga na biso ba rwandaise bazala ba millionnaire. Basenga raté. Bazalaka na façon moko boye ya kosala makambo art de manipulation. Eza kutu makambo ya sexe te. Eza na bibali mususu ba sexe wana interesaka bango penza te. Eza conversation nani ba akotuna yo ko proposer peut-être na musala aza fatigué alingi ozala wana.
makambu wana ke oui voilà yo il faut la kisakaka mobali ke yo za makasi na mbetu eloko ya mbetu ezalaka nango na eloko ya quelques secondes na yebite eza nango elo bisengo moko ya 2 secondes et puis mibali o bazalaka na musala oyo musala prenant o mobali o aza ya kobonga makambu wana ezalaka eloko mususu aza na besoin ya confort mutu moko a réconforter ye mutu moko apesa ye pe ba idée mususu alongole na kati ya quotidien na ye mobali yo alalaka mwasi ayoki kuna na se pasi aza mobali ya tina te aza na makambo kosala te aza na makambo akosala te yango wana kovandela yo wana asimbisimbi yo azokisi yo asali yo ba makambo ya buzoba mobali ya normal aza na makambo wana te na mutu na ye eza bolali asimbi yo aza na besoin ya protection aza na besoin ya makambo mususu ba conseil aza na besoin osekisa ye ça ne s'arrête pas qu'au sexe le sexe c'est quelques secondes sikoyo yo oyo kofinga nani awa kisoka mama amiral blokele ngai s'il te plaît bloquer ka mutu moko mona iso kisoka bloquer ye awa merci mobali aza na besoin bo partager ba hobby bozala na même sens d'intérêt ate olingi yango te par exemple oui okokende kobeta tennis na ye soki alingaka okeka kotala ye oke koapplaudir ye ofinte mpe ngala mpe je vais apprendre okoti mpe na kati ya masolo mobali akendaka foot olobi tokende totala aza na babiloko de tokende natala mpe ayeka azotala foot na football yo mpe ozoyeba mpe bajoueur wana oyo Trezeguet oyo soki Benzema oyo soki Mbappé oyo soki nani oyo mosusu oyo nani oyo alobaka mingi te oyo joueur oyo ya mokuse wana ya équipe de France komo nena totanga komo na yazaka efface soki Kanté oyo Kanté oyo soki nani ozotuna ya betari aza nani aza défenseur ozokota la kati ya obi parce que mibali balekisaka batango na bango na bamakambu moko boye oyo biso basi tomona yango biza il faut kota la kati ya masolo wana otuna mobali eka kouta musala otali attitude na ye atali eti blakosa autaka kuna matina ngomba likolo kuna ke kobongisa biso ba internet tozala ngo ba 4G ba 5G blakos muta bongisaka ngo kuna na likolo nzambe te era utaka musala omonaka komi détendi avandi batiki kimia balobi ya saka makambo ya bokoko du matin au soir batiki kimia po bayebi ke asalaka musala moko akokita kuna na sa ba manase ça sécurité te des amis sexe eza nango na place ya makasi penza te na muto aza ayebi vie eza nango na makambo ya makasi te ke ovandelika mobali moko boye obandi kosala peut-être yo zokalisa pénétration soki makambo nini bosalaka kuna ya alingi kaka mona yo oza sexy ozala rigolote osekisa yo oloba connerie odéconne boseka makambo mosusu les amis ça vient babiloko wana eza baconseil ya mabe bapesa biso botala baninga na biso ba rwandaise bazala ba millionnaire bazana ba mibali na bango ya ba millionnaire baye penza mboka avandi na se azokitisa mbali wana ngala yebi mninga na ngambo boye azali na mbali ya millionnaire soki ka mobali wana ye afungolele ka bière neti ba mama na biso bafungolaka bière atieli pupu azui avandi wana longole basapatu mobali avandi yenda alambaka mikolo nyonso kolamba pe babiloko ya basupu te alambelaka ye bien ayokola kolamba selon goût ya mobali wana aliaka siko yebisa biso bakonseil ya bino wana ya lokuta bakonseil ya lokuta bakonseil moko pola bozo bebisa bana ke wi bana wana baza ba nécessité basengaka yo nde balesaka yo komika anisa balesaka yo balambelaka yo okomika mama kanyote kari mukonzi oza na relation na mutu soko ozalaka ndumba en tout cas vraiment il faut cha tarif oyebisi nga oye kozwa nga naza ndumba deluxe nga bafutaka nga par passe autant en tout cas parce que eza musala soko ozoluka relation il faut koyeba kokende na relation wana il faut koyeba kotala dès le début otuni
tu fais quoi? Tu gagnes quoi? Okomi kotala modèle train de vie nini mobali wana menaka. Okoyeba. Soko za radin okoyeba, oko investir te na kati ya relation ya lolenge boy. Mais okozela te ke mobali wana afutela yo basuki, mobali wana afutela ka yo bandaku, mobali wana nde asalela ko soki ndenge nini. Tu peux le faire toi-même. Si toi on a poto biso to za makambo na biso moko. Soki ozosala ba biloko par exemple mobali moko bo akuti yo, oza na mutuka na yo, oza na ndaku na yo, oza na akobanga yo akoyeba kuna nazokende kuna nakokende maboko pamba te. Kuna nazokende nakokende ngulu te. Yango bino poponaka bibali ya bajigolo. Mibala jigola koya bala liboso toyebi modèle ba jigolo modèle ba vivaka. Akoya bala liboso ye moko aye wala fuli yo. Okendo sa suki na nga mwasi asala manzaka. Ça ce sont des choses à refuser. Mobali bobo aye kaka kuti yo kendo sala suki kondo sala manzaka. Mais à limiter yote. Mais à limiter yote. Donc yo poko mi koluka mobali mobi yoka ba plainte yango ya basi yango ba congolaise ba yaka mobali mobimba ayeba kakutu te place na sala ya kasuki be suki ya yo moko sala suki na yo manzaka na yo moko manzaka babiloko oyo eza babiloko oyo akosala ke oui toza mois de la femme, c'est pour ça j'en parle. Toza na mois de la femme, il y a des choses qu'on ne fait pas. On ne peut pas te limiter basuki, on ne peut pas te limiter na banini mo aussi mobimba zakaka. Mobali asambelanga kabelo, mais non, tu ne vaux pas kabelo. Tu dois aussi investir dans ces mobali wana na ba conseil na yo, pas seulement au lit. Tu dois investir na ba conseil na yo na tranquillité au PCA, na tranquillité surtout au PCA, na osoko composer. Ato ke dans musala na ete foye ba makamni na salaka. Soki azalaka muto salaka misala moko bozo tuna ye. A oyoka comme soko pesa eto libiso basi tozaka na flair, tozana iloko moko boy to pesaka. Asali nini asala nini bino bolingi boyeba. Bolongwa kuna za nani ye moko bote divina zata mayelete. Desko bolingi bola yebisa bino bongo. Asali nini bolingi na yebisa bino ni azala envie, asali nini aloba buzo bebele. Azo endu bato ebele na ba erreur. Et puis alobaka bien te. Elle parle comme azo loba makambu moko sans classe en fait. C'est une femme qui n'a pas de classe, qui n'a pas une façon et elle n'apprend pas. Babiloko apprenda qui na cité na bino na kisasa, okoya kango na bapoto awate, beauté divine. Yo zo yebisa bato na poto bayaka na 25 ans. Yo yaki na 25 ans mais otikali kaka intact. Otikali kaka bisiko uta. Otikala ka bisiko uta, langage ka bisiko uta mama. Yo na 25 ans oye penza nde makambo 25 ans oyaki na poto avant 25 ans soki na 25 ans oyaki na poto po yo zo seka baninga ke oui voilà poto bayaka kongo muko mais yo moko ye mwana muke awa o apprendre nini na kati ya poto langage na yo penza eza malamu te tu as langage terre à terre ma chère eza na lingala eza terre à terre siko na français pe oyebite depuis olobaki okobandosa ba émission na français tozo zela tozo mona yo te mais nde o s'empirer lisusu nake kokuta na no kuna na tik na Facebook. Dès qu'on a kenda kokuta yo kuna ozo pesa bala basi conseil que oui voilà et relation de loin et tout ça il faut la kisa o sala ka mobali sexe na kati ya nini oui et cause la peba nini